Bonjour chers internautes. Merci d'avoir retour au Talarabiso à travers le monde. Merci d'avoir tout bolingara Zeni Kumbi autrement dit Papa Vere Vere. Merci d'avoir tout bolingara autorité morale à Karine Mokonzi. Et merci beaucoup à mon vieux ange, mon Angelia Tongo. Merci beaucoup à Néné des colonnes. Motema Raoul Nkosi Bangotiliwa. Merci beaucoup à Blaise Nseka, les Bogards d'Estrogar. Merci beaucoup Blandine Omari, maman présidente. Merci beaucoup na Polingoto Kitoko Petay. Merci beaucoup na Junior Kabananga Okosha. Merci beaucoup na bana membre nyonso. Et merci na batu bozota la biso na Chalvi Télévision. Et nana mawa nana esengo na ape na kanda. Pourquoi nana mawa na ape na esengo na ape na kanda? Merci beaucoup na Maïsa de Breda. Moto dit moi femme d'affaires. Femme d'affaires, Maïsa de Breda, femme d'affaires. Et merci beaucoup na Mireille Momene. Merci encore une fois. La chancel vie Matila. Matila ba chancel vie. Nani a bloqué clip ya Karine Mokonzi? Nani a bloqué clip wana? Nani a bloqué? Congolais mouté mamabe. Congolais. Clip et bandit déjà kokende. Bo bloqué clip na 700 000 vies. 2 jours. Au CLE lobby. Sore Salama, c'est Karine à deuxième personne. Sore Salamate, c'est Karine à première personne. Pona nini moté mamabe. Pona nini ki moté mamabe. Karine Mokonzi na boma mutu na musique ote. Bino to bobenga na ba grand. Bino to bobenga na boza danger. Bino ne soki ba nani. Bino ne bosuki si musique a Congo. Bobo sanke ba tabula ba leka na mboka oyo. Bobo sanke ba luambo makia di ba leka na nzela wa musique. Si na niveau ya ko bloquer clip ya Karine. Oh droit d'auteur ya nini? Parce que non bloqué clip ya Karine, ozui nini? Nengo bloqué, ozui nini? Artiste nini na Congo oyo, o bino mbenga danger, bino bo danger ba artiste nyonso congolais. Nana za na hôpital ya muneno ba bainda ozwa soin. Nana ata na école primaire, nana ata na université. Bona biloko te? Et Karine eka lobby. Premier mois na ye ya vie na monde musical. Bozu bo bloqué. On s'est rappelé, tout ça les missions à Kisinjora, mamna olo ba Kisinjora yebi, mamna zolo ba le véritable code ya Willy Mouchen ya yebi. Tout ça la émission à Kisinjora, ba bloquer émission wana elia biso plus de 5 émissions na elenga Congo, ba o ba yebi ba yebi. Et to solo la na vient na biso Willy Mouchen ya, aïbisa so pourquoi ba bloquer ba vidéo wana. Et puis via soli sanga na nenge moko boy na koloba na télévision te pour na respect ya vie. Na koyi koloba yango te na télévision mais ba oyo nga ya kati to sola na téléphone ba yebi na expliquer bango en coulisses. Et puis to yebi muta bloqué déjà clip ya Karine Mokonzi. Mais osay no loroté. Bravo l'artiste. Nga na opeso ba encouragement, bravo mais clip wane ko zonga. Na lobaki yango déjà nenge musaka azalaka pas ya papa chéri nenga naza pa Karine Mokonzi na défendre actrice na na minute na tcheno musala nga journaliste ya journalisme à part pour comprendre na même na likukuma po na bimisa babilo musuna ko bimisa ate na télévision o ezaki ndokito nini olalino et puis mutu moko asala ki commentaire na les news des stars mutu moko asala commentaire abi to relaxa bino to bloquer clip wana. Donc ça nango clic ya batu. Tabo a 0. Étoile babundisa yango te. Lumière ato bomyango wapi. Igoye banaka ke wana lumière Karine Mokonzi la baronne autorité morale et sopi bino hein. Dans la place que vous m'aimez à l'auteur. Comprenez que les garabino. Ngana kaitse ngana ba journaliste ya pa mana ba chroniqueuse.
or comme na ba artiste et musicien ba tata mikolo o boma batu pour na musique o bo lia batu pour na musique ba tata mikolo bo lia batu pour na musique bo boma batu Karina boma mutu pour na musique ta bo bunda na bino na bino ne bo bunda na kuna ti bo bunda ni bino na bino ne bo bunda na kuna tango bloquer clip ya mwana mwasi mwana mukie lokola Karine Mokonzi ozwi nini passe yango qui est au Congolais n'habite congolais ya omo tozo bonga te on a lobi ba artiste o bomona ka boza danger nani azata na université le roi Youssou Ndour nani azata na école primaire o bana ba rotanga nani azata na hôpital na bi dispensaire a mukete hôpital le roi hôpital ba kitambo bino bona ba mbongo bino bo sala ba 1 million ba 2 millions de vies artiste nini et le côté zéro qui mutema mabe pour ça ba artiste mususu omone pena bo elongi boga mais na mutema mabe au bloqué clip ya mwana batuka boya oluka pe talaka dans 2 jours 700 000 donc to sombite pour mettre Gim c'est ça panza bino ke bo somba ba vie so Karine a sombite j'ai des larmes aux yeux. Je parle avec mon vieux ange. Abinanga zini ba bloquer clip na mon roi ba aventure. Na kota ba clip ba bloquer. Et bon singa ba droit d'auteur par rapport à quoi? Parce que Karine atika mutu toi télécharger na ye, Karine atika ki mutu toi za na droit ya kozwache na émission ya ngwana, il fallait to bloquer. Le quoi to bloquer qui te bobi bozuka bo télécharger clip wana, bozuka même titre o Karine te to ebide ba je wana. Bozuka clip à Karine boche yango na YouTube moko songolo bozuka même titre bozu boche allez bo déclarer on a niveau mo wa ba bloquer Karine bino bo effacer koto bino bo chaki chance bana membre ba ramakasi tozozongisa ngo nanko ngana zolo belaka na ba artiste congolais o artiste nini o yaza na hôpital na Kinshasa oyo o yaza même na école primaire ata na Selemba o sala école ba komi kombo na yo artiste nini quand maquiller la pamba na télévision ngana danger ngana voyage ngana te ba Youssou Ndour ba université na ba mboka na bango na Congo artiste ni na université zéro et le rotin et Karine a salika clip mo ya mukie pas même 5 minutes et lo moka ya mukie et puis ça pour na hommage à DJ Arafat bino tout bozo tcha ba photo à DJ Arafat bino tout oya benga koto fils oya lo ba koto master nanga oya lo ba koto mais botala na Karine te fait botala tanze mwana DJ Arafat o bino bo benga fils na bino o bino bo benga mutu na bino il fallait botala na nzembo wana il fallait pas botala na Karine tango effacer nzembo DJ Arafat te ko linga DJ Arafat te tango bloquer yango se ko lingi DJ Arafat te non nazo banana bi artiste congolais nini banana innocent matati l'école artiste ni na école na mboka oyo artiste ni na université na mboka oyo mais olega na télévision bi wa danger te photo mona ba œuvre botika Karine premier clip non ya muke peut-être lobby Karine ko sala pour amuter maintenant peut-être ko sala mon école peut-être waneza na ga debi boko nyonga boko doka mitu ebeta bino Mitwego beta bino, je confirme avec force les véritables codes ya Willy Moucheni pas ebisanga déjà secret ya bato ba bloquer clip wana. Merci beaucoup na Blaise Nteka les Boga de Strougar, Chancelvi Matila, Zalara yo. Et les lobos bloquer clip à Karine Mokonzi. C'est bien. Est-ce que Bozuini or et sopinde bino. Et ça que bodoki. Bino mo talika bobi mono nenga zo yela non so de bito tika yo tshep so panzi likolo or bo pesi sou Karine Fox mais marambo to tika ngote ngana na droit tanga kombo artiste moko ate mais artiste on azolo bila bloquer clip wana ye moko yebi place aux amoté mamabe motema qui vient vita yo boma batu mais Karine abomi mutute yo boma batu olia makila batu yo o bloquer clip wana yo mo yebi place oza keba ba jipa ngo ya la rabo ba biro de ba na kati ba keba una donc voilà c'est un peu ça na bato nyonso bolinga Karine Mokonzi bozala apaisé na bana membre tout obiga jipo bangisenga
Donc tout bolingaka zini kumbi papa veri tolo toujours vérité. Tolo va toujours vérité muto a bloqué clip ya Karine Mokonzi toko tangara kombo na ye. Suka toko tanga kombo na ye toko dénoncer wakanga na micro oyo. Et bon s'abonner massivement na Chalivi Télévision parce que wande makambo ezalaka. Et merci beaucoup na Maïsa Debreda femme d'affaires. Femme d'affaires donc moi c'est à Luka Mbongo comme d'hab. Merci beaucoup na Vero Mamba. Merci beaucoup na Belinda Bumba. Merci beaucoup na Sheila Vital Leader. Et merci beaucoup na tout bolingaka pizini comme papa veri. Quant à moi, je vous dis bye à la prochaine. Merci.